Ce que pour le bac mania nangote, il faut ça non niveau yo utaki. Ozaki pe na niveau ba leader wana. Ce que tam sunga malika na 5e génération na niveau na génération ba fali ba faire ba héritier. Ce que tam ozaki na génération ba waze ko ba kofi ba nani. Ce que yo comparer nga moi que toi différent. Donc tinga siko na ko makape na niveau. Ouais, si t'es capable major. C'est une sœur aussi, c'est une sœur, malgré tout ça, mais quand même WhatsApp, moi perso crédit et sengina benga et puis non benga major boni. Voilà, dans le bon caca, dans le bon pena parce que mokili trop matata. Na funda ba yini nanga panzambe. Ce qui nga zara bien na mutu mo bo et puis na ndenge ya bien. So mutu ana salinga mabe. Et choqué nga. Non, ebisaka nzambe yomoko il faut juger parce que ntembe tanga juger kezaka nini au benga biso na ndoto te to ke samba au juger sikoyo au kuta nso na likambo mo boye poka malika zata msuna raison tout ça mikolo délire et les katé au moni ezamba délire mususu salengo boye ba effet nango to musu epesa ta mususu ebimiso ridicule. So bobi nanga kena songa na zaka exemple ya batu o ba pesa ka exemple na YouTube ke ba azana ngote. Nazana ngote? Mais je pense que na tambola nuité. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux à nous suivre toujours partout dans le monde entier à travers CL News TV. Merci à toi, Christelle Larose. Merci aussi à Airmax Tadi. Merci à Golo Mayala. Merci de bénir vous allez toujours belé pour nous colanda biso de partout dans le monde entier. Merci Nabino Nabino Bongo Jasmania Malika. Tout solennel ma solo vraiment et bandekino souka pour ça plaisir naba et merci à toi Fleur la Rose Babi la Foudre Kake, merci à toi, merci à Rocard Miessi le mignon garçon en direct de Milouz, merci à toi, je vous aime beaucoup aujourd'hui. Naïeto Airmax Tadi sur fond de caméra tout a déjà Just Mania Malika. Bonjour Mania. Ouais, bonjour Vanessa Moussaou, bonjour on a abonné tout à CL News et puis bonjour il y a Christelle Mamouya Papine de la Messo. Et puis merci à tout Balinga Malika partout dans le monde. On est ensemble quand on a surtout pour nos conseils et nos remarques. Voilà. Bonne santé. Ouais, santé super bien, Nzamboba Telabiso. Talakaka. Donc voilà quoi. On est ensemble. On est ensemble Malika, Just Mania, Babi, Just Mania, Mutababeuse, mais Mikolo, vraiment, tout le monde qui est Just Mania, Kiti Mando, qui habite donc à Talaskonzela Malamu. Mikolo, Toyo, qui a vraiment du soutien à YouTube. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Just Mania? Au moins, on peut garder silence les Arabiens, la vie à moto, de Toloba Kaka. Donc motoko za la kate donc il autant bolo comme mon pépé quoi et le que les côtés mon ko vendre kimiate faut za la kaka tu vois non donc du genre ba fille et surtout na biso ba fille et du nakama moi qualité quoi et du nakama qualité donc voilà na garder silence na vandi non ça musala nanga comme il faut donc voilà quoi donc mais ça que nga déjà na zananga mutaba bezité au moins quelqu'un moment boye na nzila nanga donc peut-être que ndina ko lukata mususu na sala moi clash envers mutuana mais ni tété ça en tout cas na zarananga vraiment mutababeuste voilà na tonga na internet na ibate que le comment existera buzz
nayebaka yango te et après du coup toyekomona siko base ekomi koexiste na internet donc voilà mais nazalaka moto ya babase te Salam Tababeste Mania Malika donc question langeza boy tout est comme on a guerre guerre entre consort na yo Glo Holangi na yo mbutu eleki bato alaxi bandaku leki na ndaku buena leki na buena toi tu peux dire quoi par là na synthèse na maramna sur les kakona parce que biso ngai naza pe moi témoin na bi que bozalaka en bon terme mais qu'est-ce qu'il y a encore et créer moi babilo te omoni Vanessa balobaka l'homme sage voit le mal de loin déjà le passé ne revient plus. Déjà pour nanga likamomo boiso c'est leki nango je suis pas là pour na banda suko rencontrer ngo to na banda ko betela sou bato ba la biso parce que dans les bons sens déjà bato ba la biso peut-être baza au courant ya makambo yo lobito au courant donc voilà c'est déjà passé na ko beta ngo te parce que non calculer ngo pe souté nga zara na lupango te na somba penda côté donc voilà eza makambo o esalamaki déjà c'est tout le ko eleki nango donc na ko banda ko beta lisolo nango te parce que déjà tant déjà aux moto na relation te cause à tout moment pour beta ka kombo naï donc voilà est-ce que pour nayo star parce que ebele tout le monde na internet bacha makele ke ba star moment bo afutela nanda kuté avant nanda ku na ba parents naé avant la peine ba mbeto assez mais pour qu'on t'appelle star une vraie star pour nous poser banda ku ba meuble ba buena bu cashman kande zalaka tonde déjà cause la star eza don cause la star eza loko o muto abota manango na makila. Voilà, tous les quoi ba musicien ti. Musicien activera ka mode royemba. Ce que ba contempler ngo oyemba. Mais musala oyo yango mona la différence ezalaka na YouTube. Ozomona cause la star eza ndingo lobite ke bon cause na ba immeuble cause na ba nini ba immeuble yaka après parce que tant au porter déjà comme qui star ça dit c'est cause na loko mo beza katina o esa ke lelo za na immeuble o za na lopangu o za na voiture o vivre mieux tu vois donc voilà mais na ki star wana pe mutu mutaza limite ne on nzamba pambolela kai na kistar wana parce que ko lo bananga te Rihanna na Nicki Minaj ba viva vie moko peut-être ce to bito que ta na compte ya Rihanna azana mbongo plus que Nicki Minaj mais Nicki Minaj pas un star. Tu comprends? Donc pour dire que non, cause à la star, et c'est le co to bota maranango et puis cause à la star tout ça va être humain zamba sala mutu na étoile nae. Ozomona nzamba sala mutu na étoile nae donc voilà mais eza eloko oyo soki nzamba pesio grâce wana tout ça là ka effort ya ko profiter nango. Pourquoi en internet tout le monde na YouTube na fi ba tchaka bataba mania tu es cité parmi ba fi ba tchaka mwaka na YouTube na biso lelo Mexico pourquoi so babi muto azala ne loko te batanga ka komwa mania muto azala na ndako te batanga komwa mania to moni yango na eka o to moni yango na kalepa votre sœur grâce témoin lo bango to moni pe Glo Holangi lo baka même chose. Maintenant, pourquoi seulement que ça va traiter comme toi à l'autre côté, bachaka mania somba boy, yo ba senta yo boy na boy quand tu as bloqué ça konde. Et ça la ngama bête ne si so ba bi que non na nangote. C'est que na nangote. C'est que na nangote est-ce que so bi que na nangote est-ce que na kene ko zona yo la kisa. Ça n'a pas de sens. Tous amis colo. Tous amis colo. Délire et les catés au moins ils ont délire on sous salaire au boye bah fait n'a pas monsieur pesa tam sous et bien c'est ridicule so bobi n'a que na songa na za exemple ya batu o ba pesa exemple na YouTube ke ba azana ngote nazana ngote mais je pense que na tambola nité je pense que je suis la fille parmi ba fille oh ceux qui ba bi ke ba la taka bien je suis parce que nazana batu pe ba benga nga ba fille malika tolinga style na osala kiwana déjà nazana ba fille obi ba coiffer ba suki na bango pona goût ya coiffure nanga donc pour dire que ceux qui ba bi ke ba tira nga na exemple ya batu bazara nango te c'est que ba mona nga nango te c'est que na nango te c'est que na nango te Vanessa no sani c'est que na nango te. Donc ça dit le na porta nzamba salanga na makila ba star. Ce qui lelo naza star ya batumo boye.
Donc c'est qu'un jour nous zoa kaka. C'est qu'un jour nous zoa. Mutu ana ndenge na ye. Toki na musique. To moni ba président Hugo de la Forêt, ba président papa chéri baza. Ba vient na biso Félix, ba papa na biso Félix Oazé quoi. Bazali ba Kofi Olomide baza quadra. O comprendre. Mais na bango tout. Et na mutu aleki bango tamsu na niveau. Surtout et puis na génération ba fali pour ba faire rigola, ba héritier Watanabe, ba la Coste banani. Na bango tout ezapi na mutu aleki bango na niveau. Siko po yo lobake manya na ngote. Yo faut ça no niveau yo utaki. Ozaki pe na niveau ba leader wana. Siko tam sunga malika na 5e génération na niveau ba na génération ba fali ba faire ba héritier. Siko tam su ozaki na génération ba Oazé quoi ba Kofi banani. Siko yo comparer nga moi que toi différent. Donc tinga siko na ko makape na niveau. Tam su pe na ko na niveau ba Kofi. Mais est-ce que yo mtozaki na ba niveau ba Kofi na niveau ba nani? Est-ce que o gagner ki ba musicien wana nyoso tout na vie? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez l'exemple? Donc voilà. Nga na kolo ba question mutalobi na nga na ngote. Donc il faut comprendre que na ngote. Parce que tam su mutalo oh mais ya bi na ngote c'est que mon nga ne loko wana te. Yango yo na bit. So ka mon nga na ngote c'est que na ngote. Est-ce que so ya bi ka mon na exemple bato bazaka na ngoka te. Oye kuta zana bonda kute, oye kuta na basket te, oye kuta na nini te. C'est comme on a un angote, on a bien un angote. Ce que ce qui n'a un ango, n'a que cause on a l'accès Vanessa, il y a que filmer, on a répondre à mon tout qu'un ango. Non. Oh comprendre gars, il y a on a payé exemple wana. Toi on a catégorie par catégorie. Donc si on a payé exemple ba Kofi parce que je pas voulu n'attendre ba communauté si on a bien na payé exemple na on a nenga YouTube. Donc il y a on a ken nango bongo. Na musique toi na ba Oazé quoi toi na ba Kofi toi na ba Wera toi na ba JB toi na ba leader rebelle. Mais je pense pas bango tout bas niveau moko. Est-ce que tout ce n'est Hugo de la Forêt à quoi les Canadiens fait pas le bac fali pour prendre le côté. Faut le bani la génération na e. Vous comprenez nga? Faut le bani la génération qui est Kofi aux le côté, JB aux le côté pour bango des générations na yo. Non mais je pense pas qu'on quitte Oyati et pas Falito, Fabrigas Tonane. Vous comprenez nga? Voilà. Donc ezaka na suite il y a question d'obi. Donc on appelle ça comme exemple. C'est comment na éviter ba fanatique non est-ce que vraiment appelle ça confiance parce que babi soza ba fan ebele ba fan wana nde ba sala biso zala à travers bango ba tchara mo ba cashman na bango babi non manya ndeza boelelo OK de Dubaï lelo zo ke Chine lelo zo ke ne France zo ke ne partout dans le monde est-ce que comme l'opposant ba fan on peut ba ça comme manya confiance dans musana ya sala oui nana ba fan nanga ba sala nga confiance so pe na gafé ba traiter nga pe na ninge ba ko traiter nga mais na se rabesaka parce que musalo eza vie na biso eza pas na bango te mais bango bazande ba soutenir biso donc to senga nzamba soutenir biso bango bazaka deuxième personne bayaka pour nous soutenir biso alors na linga koyoka bango pe mom kepi bazaka pe na confiance nga bango moto na zara so na gafé donc bayaka ba malika to lopeki c'est que loko mosali kaka mais ito yebi koyoka ka ko sa souti tu vois parce que ton balobi bango ba comprendre que naza mutu na koki pe ko désobéir bango donc voilà mais nazana batu nanga na ba sœur nanga ba pisanga confesse ba Vero Bodingo Washington ba vie nanga Blanchard Maïza ba vie missionno ka aspect spirituel mutakote musique générique na musique nzambe donc voilà ba wana ba vie nanga donc ba vient ba vie ba zwelanga ton pe ba benginga ba pesinga pe conseil ba pesanga déjà confiance donc déjà ba pesanga confiance donc c'est qu'il faut ba conseil pesala donc voilà c'est bien vraiment que ça ngai na mona ngo grâce que ça na bateau na zarana bango na zana bango ba Patricia Mukango ba Gaël même on est-ce que ba génération nanga bon ba génération nanga ton ba yela nga Malika forcer musala les musala et tout boy na boy parce que na banana ba Patricia Mukango na non on a le loté Malika voilà ba banana nga pena muton na za pena no ezate o mona Malika forcément la diva congolaise abandaka pe encourager nga Malika et tout boy na boy donc voilà ezaka plaisir pour nga kozala na batu moko ya bongo onga kutana bango Malika besoin entretenir ba relation bien na Cynthia Capache oui Cynthia Capache major
c'est une sœur aussi, c'est une sœur, malgré tout ça, staff mais quand même WhatsApp, et moi, je crédit et c'est une benga, et puis non, benga, major boni, voilà, dans le bon caca, dans le bon pena, parce que mokili trop matata, le tola, la tola, mkoyo, kakingandi, n'a pas appelé un ambotelo bakufaki. Donc, tout le caca, tout ça, la bien, vanité de vanité, ceux de bakontamboka, mokontamboka, bakunda, na bachaussette, bon, combien de fasco biso. Parce que tout le monde a roi, tout le monde a reine, il doit se dire à la tableau qu'à valeur, à la tableau qu'à griffe, à la tableau qu'à bon belé. Donc, ceux qui vont d'abord dans la chaussette, donc pour dire que vanité de vanité, tout le caca tout ça va bien. Bateau ba mon anga na musika, peut-être que ba prochain gâté, ba mon anga tam sous naza film comme poli, tout naza film ko boy déjà donc. Mais ils appellent bien motunio soit appellent moto beaucoup à approcher parce que ils ont une relation mususu ce qui approche on bonnet to bien relation de merde et après et ko causer le problème et comment regretter pourquoi na kutana na moto na nzela na YouTube peut jouer des relations de merde na YouTube na bis. Ben oui bazali ko ebele bazali yango moni Vanessa déjà d'habitude nga déjà na yebike au contredire ngate na yo ka teta msuna soirée moko boye ba bengi singa o mona nga na soirée wana to soirée eloko moko boye ba journaliste bazaki kuna so nde nini na cadre boulot c'est bon mais déjà na zananga mutaba nini te yango mona ngata msusu ki jour wana na musala te na ya kapa na biso na vandi na nga déjà yo za témoin au ko témoigner parce que pesa na foot là comme on a ba camarade té maman za na ye wana mwana balza na bango wana donc ngai na obima na nga na kena sai banjia na nga na epa na biso na vandi na so na zo un verre na zu et puis na zu moto na nga na kenda ko moto kenda ko just mania question na amsu eza par rapport ya ndenge équipe nationale ndenge panzani de losco équipe asikeye ba charge ba benga mo ba charge meki Karine Mokonzi bango ba téléméliou. Est-ce que yo pe oza parmi bato boya makambo Karine Mokonzi na télévision? Est-ce que ozo banga pe ba charge te ba popola onde ba mizana ko popola parce que bango ba côté là ba tunde ba studio. Au fini Karine Mokonzi ba côté le studio. Est-ce que tu seras capable de faire pour le banon ni par rapport à ba charge asi? Ba onyo ko la kan njoto na bango pamba parce que balanda no be kiri muta va sali comme faut réfléchir. Kosama comme le quoi ngolo te mutu so ngo sali comme faut réfléchir déjà ton bino bo sali kiri moko boy mais ezana be kiri o ezalaki déjà et puis bon mon a pe ba suite nango à médiaton dis-moi au moins que bo sali lote baloba so yena mboka fola na ne place bonne ndenge ba obina lokolo c'est ça non so basali et qui on a bon ba charge to pesi bon ba bonne chance bazala toujours ensemble parce que YouTube ça to lo bango na magali Congo babi et ane loko mo evana na kati et ane loko mo evana wana tukana biso so pe bata famille bazalaka oh ya na ngana leki na ngato na kati internet to travailler beaucoup beba na kaka donc to pesi bon ba bonne chance basala ba charge na bango ba finga na bango batu eza ba vie mutu mutaye ko sa na YouTube mutu mutaye la ka but na ye mutu mutaye la ka nzela na ye parce que ça mutu mususu afongoli site YouTube na ye akomo luka créer ba n'importe quoi pour ta mususu ba abonner to ba vie donc ozomona mais c'est pas la peine parce que ça na bato ba sala makamba bongo to moni pe ba sort na bango ozomona do balanda ka luka malamu balanda luka mabeti so lande loko mabe après ko lingate loko yele baninge komelao mais soko lingi ke loko komela baninge komela pe yo oksele loko mo du genre ya bongo et komela yo to mona pe convenient nango voilà. Ok, Mania Malika, donc, bah oui, ben inconvénient, non, pourquoi? Parce que nous avons avocat avec l'équipe Panzana, les Kardashians et Panzana sélection de la presse, on peut Panzani, donc il y a un autre peut-être pas te oh toza muta mutuchi bokati ba oh nyeso ba kirito tangi wana Panzana ba ma bende temba ba tupe kaka parce que toi ba tout muta otika lokoma nzambe te aussi dans ton mokilo muta otika lokoma nzambe te donc faut yeba que non une amie akoko mape ennemi c'est ça on a lobby vu que muta okoma nzambe te
vu que moto okoma nzambe te déjà nga na olinga te ta musu Vanessa manya na kati question réponse na yo parce que biso na bémission na yamba trop batu baloba obi mutu na koki koloba mabe na été eza ma sœur Glo Rolang parce que nakutaki na kati bilobela te na kati biloko mususu te mais ba misusu wana eza bato so baza tout autour otomoni lelo bokomi moi en bon terme te maman bambote comme kopesama mo makambo be kopesama mais tu banane neti banane omoni ke bino mo bokreya makambo Fifi akufela ya na ina kenda na suicide c'est tout nga na Fifi te même bapel au moins WhatsApp cause salut c'est bon déjà nga ne abonata na nga ba statia batute ni tete sika pona tam suba méga te non déjà nani mundela facilité biso na ba giga parce que na mona ngo zelo mo ya curiosité déjà nga na tala ati o mona so lo obike na loba na koloba non il faut arranger na loba te que non na koloba mabe na été na lobango que azana ba comportement mususu ya bien na lobango aza sortante ozo comprendre hein aza sortante parce que autour na pena question na il faut éclaircir na lobango aza sortante mais tant to lo ba qualité ya mutu o aza nango mutu to aza na ba qualité za pena ba défaut ya mabeto lo ba ka défaut des à l'exagérer te ne place to ba ya ka mutu mais tant na lo ba qualité na mais so défaut pesa na ko lo ba eza mabete voilà mais so na lobi deux fois mutu na moni yango mabe yango ne sala keta mususu distance ekota dans les bons sens mais pourquoi ba live ya Glo Rolang et blessa qui et les qui au sel ba droit de réponse pour nango et les engate na sali des droits de réponse par rapport à live et les engate mais na sali qui des droits de réponse Vanessa omoni yo za témoin et puis yo cause la yo pende cause à témoignage parce que oyebi Malikanda se comportera. Ya on a lobaki na droit de réponse bateau botala biso na bateau tout batala rabiso. Au moins que baza bata privé, baza bata o bineto lo baba vrai na biso bakati. Mais la plupart à bateau batala rabiso ba yibi bisoté. Mais nous entre nous on se connaît très bien. Vous comprenez? Donc toko loba kati totika mokile jugé. Nga loba nga na funda ba yini nga panzambe. Ce qui a bien na mutu mobo et puis na ndenge ya bien so mutu na salinga mabe et choqué nga no ebisaka nzambe yo moko il faut juger parce que ntembe tanga juger ke zaka nini au benga biso na ndoto te to ke samba au juger sikoyo au kuta nso na likambo mobo e poka malika za tamsu na raison nazala mutema mabete nazala jalouse te tozaka bato mutako ko manzambe te mais yo koza témoignage nanga parce que le na YouTube eza so beba ina mutu mutako mo lobaka mabe nawo mutako mo lobaka mabe nawo bolamu o lobate metam su bolamu na koza na sela nanga yo bolamu belete metam suka bolamu moko et maïti langa ba point. Vous comprenez? Mais ngai naza mutema mabete, naza ka jalouse te, naza ka pe complexité. Mais pourquoi ta Fifi ya Rafine Tumba na Grèce? Et ça li nango bien, et ça li bien Dieu merci parce que tout le monde va risquer ça na banjela wana. Nzamba zala kaka na batu oyo parce que njela wana aussi la kate aussi longtemps dans suna mboka na biso pona ba pesa au visa ya Paris direct au Belgique direct au Zouaté yango peut-être tam susu to comment luka banjela tam susu yoko kena ndenga ndambo mais Dieu merci azo soin bana nae abatela bana ne parce que kuna ke sa vie mususu atika bêtise aza mukolo parce que kuna a changé mode de vie kuna ke na monde mususu. Donc on changer ba principe. Kuna ba changer ça mon principe. So za ki kuluna, o tika ki kuluna faut comprendre la réalité.
saute au tali mutu makasi ko la sabon que yo uta Congo za vrai colonaire aussi bien puis ba conséquences. Donc voilà, azala maman a luka vina ya na tina te ya. Mosu na tali kande batu ba okufa du jour au jour. Na yo ka posa ta musu na za ennemi na mutu te mais vu que mo kiliango et senga batu musu fo zaka distance, vous me zaka distance. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de notre émission Malika. Message tous en ango na ba nyonso bazolandayo parce que le lot c'est l'émission bien méthosée la kaka au moins le Malika clash sur boy. Malika répond sur boy. Pourquoi pas maîtrise wana eza en soi ekotaka nini ezokotaka na kati ya makambo oyo donc ezaka somo. Donc question nanga musu ya suka. Parce que comme Nasuka, Hermax t'a dit, les problèmes sont les cas entre Yvette Kalombo et Pamela Shekola. En tant que chroniqueuse, il y a YouTube. Nde maramone okenda yo lobani. Te bazamikolo parce que bon moi bien. Na obi ke sala nga sko passe so na mona mutaza mukolo, ma oyeba te kaza mukolo. Osa siku makambo ota msumo na 15 ans kosala. Baza mikolo batika ba neti na kopesa conseil na Pamela Shekola neti nga boto ebe na biso te to sola mais na yebi kaza sœur mo bazaki na internet et tout. Afongola pe nzela pesa pe bato bela lengi ya okende. O comprendre. Aza mukolo yeti aza déjà fi wana mususu wana epembe wana aza na Kishasa ti siko yo neti boye Pamela Shekola ozana na poto Yvette Kalombo aza ne Kishasa awa osaba fi na yo oyinga na ye Pamela Shekola wana poto concentre makamu na yo sala vi na yo mususu o comprendre kokota ba distraction to ne mboka mpaya à cause ça droit de réponse ndeto loba ponga loba na ça droit de réponse na benga droit de réponse tenga lo benga ngo ngana yesu so sengeli pozwa lipa mais so moniko ça droit de réponse ou ça droit de réponse c'est tout hein et ça l'épisode était parce que comme différente je pense que ndaza kuna pe moi papa zali bon ba relation na bango bon na ibité maman ko to ko tete mutu passe nde bato baloba ezaka sije bikota kota makambo etali ete Yvette Kalombo akoti makambo asoye makambo etali bon nga déjà na internet koloba bikota kota ezarate bikota kota ezarate pourquoi parce que neti nga va ina oboye otuninga question ti réaction nanga nini pona Shekola na fiwana otuninga des questions ce que tonga non réagir tant suna koki ko encourager Pamela Shekola. Après il m'a polémique tant yo tala loba nini asenete du mnenga pa côté Pamela écoute des rangs communauté na kota ki mais or ils a point de fin nanga ozomona ce qui peut commis muta pesi point de vue na yo comprendre ngo mal yango ne sala rasko ke batura imekota apoto yo comprendre ngo mal o selinga vidéo yo koti makamwa ndenini apenga pe lokona na Yesu no osenga lipanzu après na sena c'est droit de réponse donc voilà ba analyse ça la mana YouTube batutu ba sala ba analyse batutu ba sala ba analyse po yango des araba vie tango yoki actualité mo kingandi na kingandi ba opota na kuna ba batunyo question tango yo pe sa vie na on parlant de ce que ebotaka ba problème ke yoki ngandi akota ikutuma kamango etaliete donc voilà so ba opota na bango parce que ba yeba ni pe ba sala pe kiri mokoti mais toi na posa kandi yo ko ba bêtise na bango o ba sala te parce que nga suna kaboino na kaboino dans le calme non lo bananga bêtise na ote au moins tam so exagéré. Merci. Merci beaucoup Mania. Bambo teno na banani pe merci na yo na ba. Ouais, merci beaucoup na batutu balinganga batutu basoutenanga vraiment ba soutien na bino na ba remarque na bino en tout cas vraiment et ça bien pour nanga na boya remarque parce que musalo esenga remarque po oye bande nini mode ya ko changer etamboleli to comportement vers ba abonné tout au batala abiso to ba fan tout au batala abiso en tout cas merci beaucoup
Cadette Niembola Champagne, merci beaucoup. Eric Timbombo, des gros coucou à toi. Patricia Mokango, fille à taille S. Gaylor, ma vie internationale, les managers le plus suspect, c'est l'agent Amado Pichuna. Bambo Teno, place aux Ali. Petit Nanga Kevin Lengi, Balobi, Bambo Teno, place aux Ali. Princilia Yengi, étoile optique à l'étoile, Bambo Teno, place aux Ali. Petite Nanga, Déborah Estrella, ça dit le nombre que petit Nanga tout, on va soutenir Nanga, Déborah Estrella. Bambo Teno, place aux Ali. Vous êtes tellement vraiment ébélé. Merci beaucoup. Batutu babotami lelo ba joyeux anniversaire on abino basé belé na kokotanga te Francis ma vie puis international babi Francis ma vie puis indique qui se respecte un bon coiffeur. Merci beaucoup, joyeux anniversaire à toi aussi. Boza tellement ebelé batutu bolinga en tout cas vraiment ngapina linga abino mingi. Brandy c'est Charlie, bientôt dans quelques jours ça se fête une année de plus. Brandy c'est Charlie babi, un américain perdu au Congo babi, garçon swag. Brandy c'est Charlie babi, Nicolas comme il a bière expérimenté de Malika. Ça dit ce koto garde-robe compliqué moi mke yepina tindaka comme on a pina griffé koti donc makambo. Voilà souffler tobi que to souffler gâteau ensemble somme donc barata. Voilà quoi, merci na batutu balinga en tout cas ngapina linga bino trop na sepela na bino trop et boza tellement ébélé na koka vraiment ko continuer ko boka binoté. Merci à toi aussi Vanessa Moussao. Merci Mania Malika Maniango. On est arrivé à la fin de notre émission. Merci Nabaino Sobozaki vraiment ébélé pour nous Hollanda biso partout dans le monde entier. Merci à toi la foudre Kanké, la foudre Kaké babi Fleur la rose. Merci à toi ma sœur chérie. Merci aussi à Peter Tandimi, merci à Rocarmier si le mignon garçon, merci à Papine Zolame Sobawenga qui est papouche de la famille, donc au Sengika viens à Papine Zolame so et Vanessa puis la micro t'es un gars qui chasse tout ça quand tu solo là qui mon bal ya Christelle Mamou nga bien Christelle Mamou la baronne pour tout le monde na mona trop. Merci beaucoup à vous, je vous aime beaucoup, je vous retrouve à la prochaine. Merci à toi Airmax Tadi, merci aussi à Gola Mayala, de gros coucou à vous, merci Nabino, merci à Papi Mvoma les chansons, je vous aime beaucoup, je vous retrouve à la prochaine numéro de votre émission, bye bye. Era seco, Jesus me contou, agora vejo, agora vejo, irmã, qual é a sua referência? A referência sou Jesus, com ele tem a paz, com ele tô feliz, que ele te amou, meu Jesus, meu Redentor, em toda a minha vida. Jesus a única salvação, Ele que me dá a paz, meu amor, Salvador, Redentor, ah, meu Jesus. Oh, me encontrei contigo, a minha vida transformou, tô feliz, a minha liberdade, a minha vida pertence a ti. Obrigado pela salvação, me desta vida alegria,
Santo no meu coração, Pai.